edino image moto aleki na image réalité moto pa kokalo na image réalité moto pa koyame kalo na image réalité ata burmani akokate Panza Sango. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, Saint Thomas, collègue nanga bodo, il m'a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Vous êtes toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Vous êtes peine à YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Immeuble ya yemoko phénomène Werason. Ouais, immeuble ya yemoko Werason. Donc immeuble ya biso ya ngwana na yaki kala osiveka misala. Oh ngai. Tala immeuble ya Wera. Pardon, qui osomona? Immeuble ya prise. Ouais, na yaki kala. Natala ya misala ndenge zo salama immeuble na biso quoi. Donc voilà, on a la gisi bino da immeuble ya Wera. Donc na gombe moko ti toleka immeuble ya yemoko phénomène Werason. Ouais, immeuble ya yemoko Werason. Donc immeuble ya biso ya ngwana na yaki kala osiveka misala. Oh ngai. Tala immeuble à Wera. Pardon, qui osomona? Immeuble à prise. Voilà, naïgava. Natala ya misala ndenge salama. Immeuble na biso quoi. Donc voilà. On a la gisi bino da immeuble ya Wera. Donc na gombe moko ti toleka. Immeuble ya yemoko phénomène Werason. Ouais, immeuble ya yemoko Werason. Donc immeuble ya biso ya ngwana na yaki kala osiveka misala. Oh ngai. Tala immeuble à Wera. Pardon, qui osomona? Immeuble à prise. Ouais, na yaki kala. Natala ya misala ndenge zo salama. Immeuble na biso quoi. Donc voilà. On a la gisi bino da immeuble ya Wera. Donc na gombe moko ti toleka immeuble ya yemoko phénomène Werason. Ouais, immeuble ya yemoko
wera sondo immeuble ya biso ya ngwana na yaki kaka na basurveiller misala o ngai tala immeuble wera pardon ki ozomona immeuble après wana yaki kaka natala ya misala ndenge ezosalama immeuble na biso quoi. Donc voilà, on a la guisine de immeuble ya wera. Donc on a gombe mokoti tolek. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image sali image